likambu ya kokamwa bandeko kake kansonda elongwe na Congo na Lubumbashi eye kozwa mutu awa na Afrique du Sud na Johannesburg pesi pasi ya kosakala te mwana mobali oyo batindelie kake eske aziki to azikite po nzete bwali komona epela moto wana ezali kake ezali bapelisi moto te pesi pasi makambi ya bafami oyo yaya ozala na bafami makambo okima bafami makambo kasi na kati ya libota na bango ezana mamale kimoko ayebisaka bango makambo soki mutu alei kokufa agoba no mutu entela niko kufa balibali ya ebosa eloko boya azopesa ba solution esuki wana te makambo ya grave ndeko mobali oyo amoni bongo na libota na ye ndeko mobali oyo ye tokobenga ye mpangi pona ko anonyme kombo na ye kasi abeti l'histoire ya vie na ye kombo na ye to pesi kombo na ye mpangi boyoka histoire ya vie na ye e ko révolutionner bino e ko pesa bino mayele e ko fungola esprit makambo oyo komi na famille na ye abiki na liwamba la ebele ele ko ndeka na vie na ye yango to ko betela oli solo lelo. Mobali mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokwea mayanga na retrouve douce tendresse affection epa na yo nasalelo nini mpo ndimake na kupendaka sana shitakwacha pelende wenjoro. Mbote na bino bandeko balandi ya radio loko télévision bisika nyos to bozwami merci na confiance pe fidélité bo pesaka na programme oyo radio lokole masolo bisika nyos bozwami yaya ozolanda biso na Bujumbura oza na Lubumbashi wa Ntanshi oza na États-Unis oza na Paraguay na Uruguay na Brésil et pa Nanush Mukoko appel masqué 10 31 10 na Mama Titi. Donc bon soir na kata San Paolo tala émission na bino yango yo soki okoti eloko ya liboso to senga kana yo yaya yo o tia j'aime soki o tie j'aime pona ba oyo baza déjà ba abonné kasi soki oza na abonné te ba liboso yo mona biso peut-être na YouTube peut-être ba tenir le lien na groupe WhatsApp to sengi na yo o s'abonner yaya o s'abonner soki o s'abonner ko bosa na te ko fina bongo cloche ya notification pona orataka ba programme na biso ata soki mu kete ngai kombo na ngai Fiston Pelende tata ya Sedek Obo mesano tika topesa matondo pe longonia na Michael Josh Brand do griffe ya mwana mboka basé aux États-Unis d'Amérique na précisément na New York yo lingra kolata kitoko mais na primoko abordable kota na site ya Michael Josh okomona ba rivage ya sika ba sapato ba soulier ba ketch ba t-shirt ba polo ba robe mariage tina maputa ba super wax hollandais na moins cher tala yango na Michael Josh sa kibino bandi ko sala bongo ba tenue ya ba sécurité ozala kana groupe to bozala groupe ya compagnie ya sécurité ozala besoin ko sala compagnie ya sécurité kota bongo na site ya Michael Josh pour na sala commande ba ko sala livraison à domicile partout ozali ozala compagnie ya échafaudage compagnie électricité ba combinaison nyo surtout ya kitoko ba li ko sala ngo na États-Unis yaya tala kaka yo ozana ba sécurité ba zolata lokola ba policier américain kitoko nyo surtout wana longonia pe matondo na Michael Josh ya tika to bisa yo ba tubali ko kufa na poison lokola ba mbinzo yeske yo pena ko linga otala ka radio lokole to oza fan ya radio lokole membre ya radio lokole okufa na poison ndeko na yo connaissance na okufa na poison te pour solution ezali ya benga to en contact na ndeko ya anti poison pour na yo ozo anti poison on ne sait jamais na zoko bandela ka chaque fois okoyeba tena nana inaka yo na sina loba yango totali sakabino pire azalaka susu te pire akoma pirate o toloba kite tolobi muta ko ina ka po mona na yo lobaka anglais très bien Mutako koina yoka po mona bana no baza kitoko bata propre. Mutako ina yoka po yo o solo na Michael Josh. Mutako ina yo po sombe lamba ya griffe Michael Josh. Eri yangoyo. Otro bakite
tolobi benga biso en contact mandeko Michael Josh pour na yo o se procurer déjà pardon to en contact na bandeko ya anti-poison pour na o zo bambuma wana au lien ngotafuna. N'oubliez pas to zebe sabino chaque fois mbuma moko eza na garantie ya 6 mois. Au lembumana 6 mois ataba teli au poison ya marque nini na kiti na micro na portier et kozwa yote kasi dombuma za la garantie à 12 mois bali ko pesa à partir ya dembuma ba kotiona na poste partout yo au kozala o toloba kité tolobi yaya bomoni lelo to pesi bino ma 2 mois 3 information tende obo mesano parce que lisolo ezali ma mulai na kolingana beta lisolo oyo malembe pona yo o comprendre to pesi titulaire ya lisolo oyo kombo mpangi to bengi mpangi mazali na kombo na yeto kombo na yeto dio landa essentiel oyo ka lisolo oyo to betelo po makambi ya ba famille oyo yaya na yebite to yebike na ba famille ebele ba Moïse ya ba famille bazali ba prophète ba famille bazali kasi na kolinga awa to beti lisolo oyo po na plaisir te to beti lisolo oyo po na konnuire te mais po na ko peigner ozala ekenge partager lisolo oyo yaya partager peut-être famille moko songolo et ça peut na ka oyo bande ko ba kufa yaya surtout maladie oyo insuffisance rénale azobela ba rein mingi za la maladie ya solote za la maladie mingi ya bolili yoka lisolo ya bande ko oyo oko comprendre. Voilà. Ndeko na kombo ya mpangi ndenge boyebi kaka ye azwaki diplôme d'état na Kinshasa ake kotanga na université ya Lubumbashi tanga kota université ya Lubumbashi asalaki mwa kop moko waki mwa esengo ya mbongo abino safa boyebi bata Lubumbashi mingi balingaka koya na Afrique du Sud abino na kenanga Afrique du Sud akati na yazalaki na première na G1 droit akati na ye aye na Afrique du Sud. Et pour tout pour le détail, azalaki grand mécanicien, toi azali grand mécanicien ko sakanate. Siko yo kama kabwe. Comme en Afrique du Sud, à l'époque tant a commis parce que en Afrique du Sud awa est un système basalaka. Ba mituka oyo basalaka yango libanda. Et utaka Japon. Mituka Japon on a rappelé Congo benga ngo Dubaï. Awa en Afrique du Sud etambola kate. Afrique du Sud so mituka uti libanda ko tambola te. Kaka mituka oyo bango moko basalaka. Soko so mutuka ya Dubaï to ya Japon etambula awa la ka ba cérémonie belé et ko coûter mbongo même ya koleka mutuka donc bango basala bon pour la mituka bango awa ete kamaka siko ce qui fait que ba mituka wana e koma moins cher à kosakana te donc au sombo on a primo do moins 0 donc prix au sombo la mutuka et ko ça donc moins cher à kosakana te. Alors et comme qu'il y a un certain temps ba to wana ko ça commerce wana Batouane ko sala commerce wana ko soma mituka bake batekina Lubumbashi et consort avant bien même que ndeko pangi aya kotanga na université ya Lubumbashi na Kinshasa et pas na bango boye ba famille ozalaka bozokola bokolo na mama na bino azaya ya mukolo abali mais na libala azuba leki na ya basi aye na bango siko mama leki na bango moko azalaki leki ya mama na bango abane ko kola na bango na kati ya libota komaki lokola ya ba mesana ki ya osakana te babenga ya butermo ya ye azalaki na ye religieuse comment mutu ya nzambe bref akenda États-Unis akenda Canada akenda France bisike belé comprendre. Voilà ma sœur tozongi siko koto ndeko mpangi akomaki bref kosomba mituka asombaka mituka na Afrique du Sud na Durban ake koteka yango na Lubumbashi asalaka ne ba rotation ba va et vient boyebi yango tozobeta lisolo o na réserve bandeko ebele soki na programme dok ezali ba série à l'époque bane ko sala ba bangula ozumukanda ya mutu ozukaka photo na yelili na yo otie ozoleka pe kitoko bane ko leka kitoko ndeko asalaka na yango asalaka ba mouvement wana va et vient wana sikoyo mama leki na bango oya kola epai na bango oya sala kola yaya akendaki ma sœur en France a sali so 10 ans en France ba kozongi saye ba bazongi sikoyo ba pesi a komi mère supérieure na Lubumbashi wa Ntanchi jour musunde ko ayeta ngwa ye akola Lubumbashi ateki pe mituka na enyoso normal avant na nuana tango de kosala ba va et vient mama leki na bango mususu
to bandeko ya mama na bango bandeko ya papa ba benga epoze so ateki mituka na ya comme la lumba ateki mituka abeti shita simba tala jika na kisasa fa kele pe kisasa adu mama mukia bongisi pe ko zonga akende azonga bongo na Afrique du Sud do ba ebaki batu ya famille ka ande baloba ya mboko to esaka yo soko sana makambu ko linga ka te famille eyeba ba eba approach na yote tanga ko mona yo jika oye mo ba sadaka e koso et ça dit qu'un temps abanda ko kende sub makinité ba de ko pesa te ba mama le kimi susu ba baloba yo bando kenda Afrique du Sud kuna otinda rappel ko moko te yo bando kenda otinda ka mote yo par ba ronde ngoate o bando kenda potongo to mona rappel ko malonga te na ndenge nini bino boni bomona nini o comprendre voilà. Siko tour oyo makambo eko banda nde kompangi ya comme na Lubumbashi ateki mituka na ye na ete so atreke combien ateki mituka azwaki bénéfice ya $8,000. Na esi bino awa mama leki na bango o azali kola ya na bango mère supérieure na couvent ya basor abengi tana kende aussi ba bango kende ça va bengi mama leki yo ya landa lisolo o très bien na so bete yango malembe pona yo o comprendre. Mabale qui a bampangi, ma soeur supérieure, a bengi abi au selisi bakamno olngosonga Afrique du Sud, abi wina ozonga. Mabale qui wana tali habité. Yo kozonga na Afrique du Sud sikote. Il faut que de Kinshasa, que de solo na papa na bino na mama na baba maleke konsobazo kansa lokola yo komi na mbongo. Ozo na mbongo te ozo bunda. Ote mabale ngala tante fona so habité. Avant que d'Afrique du Sud yo il faut ozonga na Congo oso na ba famille ba monake ozana mbongo te ba ne ba okansi yango wana te soki otie mutu makasi okei Afrique du Sud okokoma te na koma te ndenge nini safa mukolo ba peksa mukolo te bakambo moko abi okokoma te atiki na yepe kaka ndengo wana asai lokola ayoki na ete nde kompangi oyo mutu makasi abi ngana $8,000 na osaba commerce tangie Zimbabwe nakoma te ndenge nini ngana okende masaka yebisi na ndengo wana ya oki na ete azui kiburi asai nini akei Afrique du Sud na esi bino awa basaki na doki na ye esalaki ya bangula mais ça va il est carrément ça va il vient aller retour eketaka tango akei akomi kaka la frontière ya Zambie balie bayibisie mukanda na yo oyo eza malamu te wana ye na $8,000 na poche mukanda na malamu te bandeko batambolaka partout boyebi immigration ya mabe ezalaka immigration oyo ezalaka bongo na Zambie tango baleye boyebi Zambie bakama mikanda basakanaka te mbala moko bakena ye na prison nasoko luka kombo ya prison yango awa pona pesa yo kombo ya prison nasoko luka bato oyo bakota ba prison na Zambie bayebi ba prison ba kombo ya prison ya Zambie balobi prison wana Zambie ezali prison moko mabe ya kosakana te nasoko luka kombo wana prison na Zambie pour la paix Sabino. Bref, au fur du temps, c'est l'argent qu'on a envoyé Sabino. Tant que vous avez prison à Zambie, menace à cause de la raté souffrance. À Sala, à 3 mois. 3 mois de prison na Zambie. Ko beta. Wana mbongo na ye $8,000. Baje ba tchekuna. Bato wana ya prison net si ba yebike. Mutu o azayi na mbongo. Alors, babaka mupa pa bodo bazo créer l'infraction. Et le ko malamu asala ki ya salaka geste ya malamu na vie na yo oyo bakokanisa peut-être na geste wana abina kati ya prison na koti prison na Zambie laki okuta papa moko boye na kati kuna papa wana sala déjà 8 mois papa wana nzoka dalaki ancien mouvancier na kolia so papa oyo alandi solo yango na bato wana Canada États-Unis partagé peut-être papa oyo akoyoka papa wana sala 8 mois na prison asala 8 mois na prison ndenge nini papa wana il était de passage. Il fallait qu'il akende Afrique du Sud. Alors, visa transit à Zouaki, azali na visa transit a tika ki visa na ye passeport na hôtel. A kitika ramukie asomba soki lipa soki nini malchance a kuta na bande kwa immigration. Tanga a kuta na bande kwa immigration ba juillet. A yebisi bango non. Ngala za na hôtel na zo leka.
passeport na ngai eza na hôtel na visa balingi ata koyoka te bazwi mbala moko batie na prison bokolimisa ndeko to luka kombo ya prison wana po bandeko basala na prison wana na Zambie bayoka peut-être bakopesa so kombo ya prison wana oyo pa yabi kombo ya prison na Zambie wana comme ça akomela biso na si wana atuni papa expliquer na ça déjà 8 mois awa eza nde boy siko papa ngo non tango ça déjà 8 mois ata ça déjà 2 mois 3 mois la prison tango batuna yo kana ozani siko kana eta batuni ono nga ba kanga na nzela ndengo na ese ko passeport na ngai eza na hotel ba ke repesa ngai njoka bati hotel déjà ba molaki mutabimaki azongite bazui passeport on ba bomba ngo na réception tango bato immigration ba ke na hotel wana imaginez ba kei 3 mois après, cela veut dire que tant que je suis passeport, bah mon que passeport, ils ont déjà donc visa, ils ont déjà expiré. Non, yo visa déjà expiré. Moi et autres yo, ils ont été talande libabé l'andakabatu musus. Bref, bah 5 papa wana $500. Papa lagi na mbongo te. Ndeko oyo mpangi na esi na lagi na mbongo $2000. Habite au Kei. A Kei AFC batouane à prison. Na pesa papa au $500. Na mbongo na yazaki na ngo 2000 alongoli $500 yaya mutema malamu saka malamu ovakaya mo kali sura ndeko alongola $500 alongola $500 futa la papa wana abi ya solo moi lo futelinga $500 papa wana soit un bout de papier à comment numéro na ye papa wana aux États-Unis abi soki na comme les États-Unis benganga joyo robima benganga voilà la moni kombo ya prison yango. Combo ya prison ngo benga ngolo prison Kamwala voilà. Bakenda kina kombo la prison Kamwala. Kamwala la souffrance wala kibemba ta Zambie. Kamwala la souffrance. Voilà. Bakenda na prison Kamwala. Papa wana bimi. Ya tikali ta sali ba 3 mois moko boye. Abi mutu moko ya na prison. Atuyo kala weza nini? Oya Congolais boy safari. Abi wana akondi ya kosakarate babandi ko menacer ba longo na prison ya Kamwala. Pour pas qu'il y ait une prison, il y a Chimbokaila, voilà, Chimbokaila. Est-ce que Bandeko à Zambie, vous avez vu prison à Chimbokaila? Chimbokaila, la Sarkei. Prison, elle est la forme à Sarkei. Soki Baké na Yokuna, la Chimbokaila, Mawa, Yopozonga, ils ont marqué Liwa, Chimbokaila. Menace. Ndeko na ebisé non? So repesinga $500. So repesinga $500. Na robimiso awa. Alaki na mbongo akati susu $500 abimisi apesi mutuana $500 pour que abimisa na prison o ya Kamwala pour que de Chimbokaila te mutuana kenda na ye souffrance na prison na so na ndeko na prison na Zambie na immigration sala so ba pour souffrance kuna mawa abina 3 mois degré na konda tana na mutu akosoma na komi lokola tige almet. Bref, bafanda jour moko ba monaka ba soda ba yewana ba bengi kombo na ye ba bandi ko beta ye ba zo beta se yo ozo ke neka prison ya Chimbokaila voilà Chimbokaila prison ya sama bele na sama be basala na forme ya cirque nga lobito ok kuna za la vie ou la mort nzoka muto na pege $500 nda kindaki akeko asali ba démarche basala pour ba kimisier abito ba juinga ba kele ba tsenga na coffre ba kele ba kontra na lupango moko ba na lupango tala kite lupango moko ba na kondi na mona muto pesa $500 ba robimsanga na oh ça va na ça na robimisa yo muto asali lettre bref asali lettre a pe chauffeur à bus a meminga tina frontière ya ka Sumbalesa kota Zambie. Entre-temps, maman le kese nga so okei okomate. Nazaki na téléphone souté logo moté. Papi oyo papa wana ya mouvancier so papa na kolanda ebi histoire oyo partager ba na États-Unis na Canada. Ndeko oyo mpangi alobi abungisa papi wana regretta bungisa papi ya moi a retrouver sous trace papa wana ezala kate mais ceux qui vont partager du solo peut-être papa oyo a retrouver trace abenga biso to kotiana trace ya ndeko wana oyo asunga na prison a pesa ki $500 na kati ya prison pas que ne Chimbokaila te. Abi mudekona pesi chauffeur mukanda ayi mukanda o so ba policier ba tem na Zambie ko pesa ya ngotela sakabu effectivement na nzela laisser passer oui tango akomi na Kasumbalesa akatisi
la destination que mama leki na bango mère supérieure ya couvent moko songo na Lubumbashi à Katanga tanga komi wana nzoka famille elukaka ye talaka wana okende ba ko songa il faut comme Afrique du Sud dans 3-4 jours au commater 1 mois 2 mois et le komote au commater et mama leki na intuition na yeso pa mona makambo amoni mwana oli kambo lié tango abe ju téléphone a bengi parce que na numéro ya mama leki na bango na mutu a bengi yo kenda wa na ese ki yo okokoma te kende te makambo ya famille boyo kakate ya mba ma sœur ba pe mystique yana ba sango na no boki solo te boyo ka aibi ça va et si koza liwana zo taxi ya ka si koza na kofuta so komia bref a ju taxi abi mutu wana oyo alongona ki na prison orina ndako na ye baza pe ba costo ndenge moko nazalaki na bilamba presse soute bilamba katana ndeko wana pesa yinga polo na ye polo na lati polo kingo pene kita lokola awa tala polo mutu munila komi na kondi muke na kola bébé na kata polo soko moni photo wana bokolela bref tanga komi na couvent et pas mama leki na bango apesi biloko rolia abane ko lia biloko normal ti a poto biloko muke azo bomba quelque part pona à se rétablir. Abina esa kiyo il faut kende Kinshasa oyo bisaba yo kakate le kamute ngana osika to kende Kinshasa. Asali 3 jours ou 4e jour mama leki na bango asombi ba billet ba kei Kinshasa. Abitala ka ngai mudu abinga na Kinshasa jika ya costo ba sadaka bani wana siko mbongo na ngani surtout $8,000 na yaki na ngwana na dépenser nyo surtout le tikelinga $2,000 na $2,000 na kata poche na ngana za na de poche na ngana. Na yebi Lubumbashi très bien avant de voyager maman les gars peut ngama quelque chose na so bilama na Lubumbashi ko so bilama on peut minene moi ko organiser bref tato comme la kisasa to fandi wana maman les kabali ko loba o saka mwana o azana mbongo te azoko souffrir bino bozonyo ko la yepo nini bokanti nini mwana o azali mwana elaka wana maman les ki ya maser botika eloko mokote mwana o azo bunda vie asaki ndengo wana papa pa lobika des akadox fois basaki premier témoin j'étais obligé na fana nanu pour la se rétablir papa fisto degré na koma ki mutu ya sida ko tu bia so ta moni o mutu akoma ko ba ko reconnaître ngaité na komi ko ka soni wana pona bima talaka ajika na ofana kana ndako ngana tuni obane ko bimata na bane ko bima na butu siko sa dabi ndako na so yakini masina et ma pango za ba principal wana ba boutique liboso console so na bimika na porte lupango ba komona ngai ke ngai wana na komeka ko sala so ki ba 19 20 koki na sauter mur na ndenge ya sima na ke na baluki na sima mpapa libanda na matisu mur na kotika ndenge wana jour mo uta sekinga bi jour mo utu parce que na copine na yemo ko boyo bazaki na ye abi jour na bimika ba 19 na okende kaka boye na mona copine wana na monie bo yako reconnaître ngate na te bien mazo pour makambuta monie fresh ba futa na bi na enda na ndai zalite on ndene akoyi banga suta bi ngana ko pena boye bref azunga sabi papa Fiston na sala ki 5 ans na Kinshasa évidemment ti santé ko zonga ti na koma ki normal père pas ki na mama bebele pas na organiser ça mas azaki na ba barge na yeke ndaka ba bandundu ba masoe konso na koti na bis na père na biso entre temps tango na en Afrique du Sud na bengisaki leki na ngai ya mobali na mwasi na ye asala vina ye na bana ya consort na Cape Town mwasi na ngape consort tango siko na zongi makambo yango evani très bien non ngala zaka mu Afrique du Sud il faut la zonga na Afrique du Sud mama leki na biso mususu ye akena ya yoka le la famille oyo to beta ngo étape na yo comprendre c'est là nga j'aime azobeta ngo malembe pour comprendre isso o partager lengai peut-être la femme na ka oyo mama leki na bango mususu abalaki na Lubumbashi ala balaki procureur moko na Lubumbashi on est to comme on a été alors procureur wana mama leki na bango mususu abalaki ma sœur te mususu procureur wana il paraît ye basi to sabala ka bango soki 5 ans ekoki moi je fa kufa obali moi si 5 ans, moi, je suis à déjà 4 bassi et 5 bassi. Donc, ma malek m'a dit 6e. Boyebika nez la carte. Yo, quand tu vas maman Samuel, yo, bas va kufa boineni, bas va kufa boineni, ndenge na propiquer wana. Ya libosa kufi. Maman non normal. Ya mi balé, moi normal. Ya mi ça.
basi bakufa après 5 ans boyenga ni 4e non 5e akufi sikota mu 6e aye et comme gars on pas kufale kana mingiti effectivement voilà sikoyo ye mpangi a comme na Afrique du Sud za zongeli musana ye azu musana ye na sima grand mécanicien a zongeli musana ye na garage na ye konso vina ye to continuer nango normal siko mamale ki na bango o awuta ko bala procureur wana ba pesa bango 50 yeta ngwaka 2 ans 3 ans 3e année koki ba do 16 ba 4e année mamale ki wana abandi maladi ok na maladi muki ya koto hôpital abimi ba bnos des ali awa se ke départ mamale ki na bango o ya maser o ya mona kama kam o esa wasoli kama salami ko kendete kama ko salama ye wana abenga leki na ye do mamale ki na so o abala procureur abi yo no zali wana mobali na yo alingali yao wana sikoyo mamale ki na bango o atikala merci pour na Lubumbashi ba longwe na Lubumbashi ba tindie sikoyo na États-Unis na Amerika abenga leki na yo mamale ki na so na sambeli na osambela nzamba otalisa ki mobali na yo alingali yo akolia yo te biso famille na biso balera ya ndengo ate aya basango baza mystique ya basango mona o na ebite bino mboko juger makambo utu wapi mamale ki wana apesa mamale ki msomba prière abi réciter la prière oyo 3 fois la journée na tongo na midi na pokwa incident oyo liwa oyo soki mutalenga ezapa mutu ekozonga pa yemoko olimina pe prière ngo bino za nga papa fiston peut-être prière wana bino pe c'est to beto to pesa bino prière to pesa prière ngo otanya wana tongo otanya wana pokwa otanya wana na tongo na midi na pokwa pendant 3 jours mama leki wana a réciter ndengo wana 3 fois la journée pendant 3 jours malade na esili et ça li recours tangu 5 ans ekoki tangu 5 ans ekoki procureur wana abandi malade mama leki wana na libala procureur wana azalaki de loko moko te na moyen te azalaki na mwa difficulté mais procureur wana atonga bandako na Lubumbashi azana mbongo mobala azana mbongo mais on a moins sur refléter mbongo tu dois comprendre qu'est-ce qui ne va pas donc bandeko utiliser ba chasse basi on ne comprend pas ce que prière wana ou pas ma sœur et ça lui retour à l'authenticité tant que ça retour ndengo wana 5 ans après allez procureur au lieu moi si malade zonga procureur na bandiko bela procureur bani malade ye malade bi oh ba rein yo ka malade yango ba rein ça la bien te ya ke bana malade ba rein za ka malade moko mystérieux malade normal terre moko parce que rein yango traita ka ba urina mutu ekufaka pa mbate rein ça lokolo ba pièce za ba car exécutif ba Mercedes ba BMW ba Jaguar ekufaka pa mbate so rein kufi eza makamo za ba mystique au sakalate yango wana salaka tout soki posa ko se soulager posa ma suba ko kangaka yango te kendaka ko se soulager pour esokola ka vesi du fait ko kangaka asuba ndengo wana ezalaka mabe est-ce que komi to solaka pembe ba côté hôpital na Lubumbashi ba côté hôpital na Lubumbashi et simba kaka te ma sœur abengi siko mpangi abino beau-frère ndezali wana bazoya na Afrique du Sud yena mwasi na mamaleki ba ko se faire soigner yamba bango yoka siko lisolo procureur wa ki mutaba gwa yango mona bon to ko mesika wana ba futi pe billet ba commande aéroport ndeko oya mécanicien mpangi azui bango pe na aéroport ba sala réservation hôtel non abi ndenga na mona ki bo frère wana abi oh so ba kendaku e osa mabe à partir de l'aéroport, à l'équipe à l'hôpital. Effectivement, tu vas comme l'hôpital, docteur a dit, hey, on soit là dans l'hôtel, alors comme à l'hôpital. Le premier soin, consort, premier soin, moi, si je vais retirer l'hôtel pour un garde malade, ça va rater. Parce que moi, c'est un hôtel. Je vais procureur à l'hôpital. Si tu as un lobby, il faut que baba na kolamba te balambela moi si na ye ba kitike lo hotel et puis ndambu ba memi de lo ngasa mandenge nini
ye mécanicien akena ndako na ye mwasi na ye alambi bazwi biloko baye sikoyo na hôtel bazwa mwasi ya procureur mama leki mango mpo bakende sikoyo na l'hôpital kotala procureur palia esalama ye kaka ndenge wana yaya okomona mukolo moko na famille na bino azokobela salaka attention mbo obelisa mutu na famille makasi bino obotika surtout ba jeune bana ya mike bana ya mikolo ba jeune salaka prière makasi efata batu basa so mutu mystique wala to bundela moni mystique pona soki mutu moko akufi na famille ya muke omona ya biki est-ce komi to soli pembe na penio kaka soki mukolo moko malade na famille bo sambela pona bana o mama leki ya malade o papa kundona bino bosala bana mike sambela ka makasi bana miko baso ba jeune garçon ba jeune fille ba c'est android bo sambela rapona bango okomona ka so muye o accident ko brisque akufi quelque temps pour mona yekuna mtopitala la muki ba sacrifiera ba jeune pona ya tenema et loko ninga ko salama epa ya ndeko oyo mpangi soki ozali mwana elaka ya bakomeka yo bakosala nyonso tout mais bakolonga te. Est-ce qu'on commis? Est-ce qu'on comprend? Tout sur la pembe. Voilà. Allez papa fiston, na démarré mutuka nini Mercedes. Tozo kende. Moi c'est ngala bibiloko, to tshela na coffre, to tambola, ngala lenga ko pusa mutuka. Eba to sa mutuka azwi liboko na oyo, asimi volant na gauche, liboko oyo abimisi libanda. Monsieur Basimba likolo boye, monsieur Basimba bonacé. Habite aux oya de terminer un robot en français quoi, fer rouge. Pas du tout comme ça les cas. Habina mona mutuka moko et ya mutuka oya mike wana ba daichu, ezabina makasité. Et ya pena do. Tant on a 5 liboko boite. Ce que c'est singa longola liboko. Ba fesa na longola siko liboko na ngai o ezaki na banda boye na zongisi yango na volant. Na mona kaka oui, que Daichuan est tout un Mercedes. Mercedes, c'est classe. Mercedes, c'est Pumbo et quoi kuna. Porteur déclassé. Mais Daichuan est intact et bougeaté. Chauffeur wana qui m'a disparaître. Oh, Nabi, qu'est-ce qui ne va pas? On va à Beningwe. Mbalaboko. Vraiment la carte d'Angé Singa, Yoba Kolonga, au Tésar des soins prières. Oh! Donc, vous comprenez que. Oh! Donc, beau-frère, donc, Mobali a mal qu'elle a sacrifié la place. Donc, il y a un accident, on a bout. Donc, tout à l'heure, beaucoup, on a. Et nous avons la liboko, ti, hémorragie, elle a construit un coup, à l'ébeau-frère, on a une orbika. Et ça, on a une autre. Moi, pas aux zonga, exacte, tu comptes, tu connais, tu connais, tu jouis, maman, les gnabiso, tu connais l'hôpital. Donc comme l'hôpital, oyebi soki mutana capacité moko boye on sala ki mabe sikoyo andima kite ka komona yo habito sola bo frère solo ba mais ozomona on dirait ça ma capacité moko boye mais nga pena se maîtriser kaka pona se refrain na voix wana ba carte ngwana ya mususu ba voix de ko na carte na biso conscience. La conscience est une voix interne qui nous dit si un acte est bon ou mauvais na se maîtriser ka eta mukolo. Bref, mobala mamale kiwana baswana kiye ba basali ba diale nyoke belebele ba abikaki azongi tanga biki azongi e umela kite mbala moko mobala mamale kiwana aye kokufa donc tangu délai ce que mamale kifala kufa mamale akufite mobala na ya kufi là on n'a pas compris est-ce que nasuka mamale kinabiso wana a comprenait que j'ai un mobile naïe à côté qui n'a pas maison ba secte mobile naïe tourné peut-être mobile naïe koufi kaka bou pouvoir nyon surtout oh mobile ne procureur za ki na ngo et compare moi sinaïe mama le kazaki ne lokote mama le na biso a comme ko toso banda ko Lubumbashi ko tonga bandaku da comme na mbongo a boy brusquement a comme ko kende ba Dubai bisike belé ah mama le comme na mbongo boy nini. Oui, c'est bon, la tika qui est bon, c'est bon, la tika qui est bon. Ah, bah, on va y mettre, donc, moi, je suis comme indifférent à la famille. Moi, je suis comme, tu vas mettre solo, oh, kakande, bah, pessibiso. Sur les solo, la famille, nabino, au bengi, biso, bref, fiston, mon sikawana, bah, mettez la qui est bien, t'es allé bouille. Biso est bête, les gars, vous comprenez? Maman, il va pas fiston, on va mettre les solo, on va qui wana, biso, bête, on a 5 à 10 audio, surtout maîtriser les solo, tu peux bête, on peut pas comprendre.
Maman leki akomo de ba Dubaï. Maman leki akomo lenga sa ba défi na maman leki oyo abigisa ki ya ma sœur. Est-ce que vous comprenez? La même famille wana moka mona ka makambu, moka comme so mbilinga mbilinga. Mobali na ye mbale maman leki akufa ki procureur wana, et ça veut dire qu'après 5 ans, il faut moi ça kufa. Si que comme le voilà moi après 5 ans la famille paie, le gars so mutumo fa kufa. Mais donc on a maman leki paie, moi suspect. Bon, to lobite ke maman leki, a ça que mabe to betara li solo. Je to betara li solo. Bino ba bota na biso pour comprendre mabe wuti wapi. Si que maman leki comme le gars moi mais ce qui mutumo ça le gars amata la famille moi ndambu. Maman leki so maman leki akotanga comme no trop mikolo wana yeba ke mabe ko kota. Te ko ba mwana sima. Oh mutentel, mutentel yo ça va tout monde te. Yo mwana toka butona ka ketaka pu adai. Ka ndingona. Si ko et comme attend maman leki a dit koloba na ngai oh non pendant que na Afrique du Sud kuna aux mécaniciens munene au sala lo wana famille te ndenge nini pour nini ndenge pour nini bona ndenge nini na ndenge nini nga sala nga biete maman leki na c'est un de porter la météo kana ndenge wana chose grave na bandi kolala na zo ko yoka pena ba ntemo olali osolota maman leki na ndenge ya bienti. Il a été clair ndeko abi na lobite ke maman leki na bisama bi to betaka li solo pona openie ba musu papa fisto to landa ka ona mwasi na nga beta li solo oyo pona openie ba musu na bandi ko yoka maman leki na ona maman leki pona ko mwa bienti mwasi na nga pe alalaki aloti na ndoti ya ba ndoto musu za ba réalité faut talaka aloti ba zuba estima na nga ya musala pona za mécanicien ba clé na nga sac ba clé ba kundi yango na garage na ngai na luka ba clé mon na ti o na neni la ki message elle mo za ka o sala musala boy mbongo e mon na ti o zo mbongo e sila ka boy o ta ki ndoto ni o komi est-ce que o komi moi discernement fait seulement discernement fait ça. Est-ce que vous comprenez le solo très bien? Alors que normalement, l'un malin pour comprendre. Quelques jours après, là, c'est qui vient le qui n'a ngai, le qui y a des quoi mécaniciens à la Cape Town ou à Bengisai Awa, à la moi si n'a pas de console. Alors là qui est sinara à l'autre qui paye maman le qui wana bien té ma bé. Quelque temps après, alors qu'il va dire bon pas si, ceux qui ne pourront pas si, bah qu'il est à l'hôpital a la diabète. Ah, oui c'est vrai. Papa n'a pas la diabète, maman n'a pas la diabète, il m'a couvert dans mon thé, très bien. Les qui n'ont le moment ma diabète et comme ma rein, insuffisance rénale. Oh, nanden. Il y a un mot qui n'a pas qui est ban ma rein, nous sommes normal, nous sommes normalité. Monsieur Zara normalité. Mingi, balbago profiter de ce repo Zara normalité. Est-ce que commis? Avec pas fisto les qui n'ont pas la marraine et rien commis malamouté. Et commis malamouté. Et comment on va dialyse? Ça la qui va dialyse. Ça la qui va dire ça bininga. Maman les qui n'a biso. Oh ya bisa qui ngai ko na Afrique du Sud té sur OK au komate yewana. Abenga ngai. Ayebisa nga les qui n'ont malade oyo abela wana a sepel na ngoti kende na Cape Town joyeux yakana na jobu esiko zali ozongisa na Kinshasa totala nde nzambe akosunga na ebite mama le kiwana aboya ki kopesa prière apesa ka prière oya pesa mama le kiwana otambilinga peut-être so apesa prière wana retour ko za mabe na ebite esa ninga aboma moto ya famille a sauvé famille to nini ya na de comme na hotel ozaki maladi libanda na poto na mettre solo mo ndengo wana ndeko mo kaka na Afrique du Sud awa abelaka liboma ko sakate muté bujaka tangu bazwaki ye ba commissaire na Kinshasa ta kitika na aéroport ya Njili a sutuki exposé normal na osa dina na Afrique du Sud ba betile histoire on dimate. Est-ce que ceux qui ndeko na biso ndenge na région na Cape Town na zongisi na Kinshasa akobika na ebite me mama leki oya mona makambu mutesi makambu ndengo wana c'est bon? Et si lina nouté papa fiston avant nga ke de voir siko o bon siko na miniature ya ngwana tangu mwasna nga lotaki bazwi beloko na ya musala bakundi na garage na ngai
Papa Fiston, tu as la sango. Dans la garage, 2 jours après, avant la Kende to Cape Town. Là, il y a des gens qui n'ont pas. Dans la garage, il y a bon saraming ma Mercedes kaka. Na bon ya image on a dit que faut tout la bien moto ba opesa biso rouge na habité. Mais on a pas image wana tinira biso on a privé. Na ngai mo na mono na kantaondeza ma seki to akake za moto. Ayi papa Fisto nazo bonza mutuka kaka nzambe oyo lo sambo efuta kaya ilo sambo epola kateo lingaka osala kamalamu na via ya siko papa Fiston yoka siko le kamo salami d'abord la ote ko bigé na liwa kuna na Zambit na ba prison wana na sebinu na sungaka papa moko boye na pesa $500 papa na sa États-Unis siko so États-Unis te Canada papa so la ndi sur partager sur so la ndi yango abi na bunza contact papa wana peut-être papa so la bengi biso zangai to ko tia en contact na ndeko oyo ya mécanicien oyo big saka na Zambie wana comprendre na lingai na kufa na accident ya mutuka ola mesa liboko wana sauver yoka sko oyo na bonsa mutuka boye nazoko luka clé so ipe clé 12 na funga so ina nazo luka clé na luka clé mo na te tangu na bimi na se ya mutuka na kena kota na magasin ya garage pona nazo clé wana omboni ka brisque moi likolo indi moi mbure bandi ya matanga papa Fisto kake ebeta to ko kala sangu kake pene beta docteur ebeti na ebite betra ki wa peke beta sikoyo soki pe luka ki ngai moni ngai te na ebite eke ko beta na nzete ya mbila image mo ya nzete peli moto ngana ko na sango kake za moto nzo ande boy yango mutasika ko so ça pesa image wana benga so na privé to routine de la yango kake do nzete peli moto ya nzete bene pela moto yemo kwa surtout ka gangi ba tu ba filmer ya abina bimsa sikoyo téléphone a filmé image wana ngapela sana ngo to sana ngo awa to che photo na miniature yango wana soko to tinda image wana to kotinda la wana privé pour la été yayo to tinda la wana sentiment to tinda la pour la ko prouver au monde ba histoire entre bête et rabino et ba histoire réelle mbabo ta esiki ndengo wana na yo kisuru wana lokola susu voix o moni voix lo bela ki ngai ta na saka tsena mutu ko wana yo ba kolonga o to zali mwana elaka na ko so voix no robi ouais la kama mwana se refera très na kanisa bia na bika kikuna na bikoto mwasi nanga lotaki bazui ba clé nanga ba kundi na sa garage nangai qu'est-ce qui ne va pas boy il faut que ça melaka abigi suna liwa siko to ebite 5 ans yango ekoki bazolo kolinga balia nani siko kamu singai biso ebi mingi bakake za la kabatu ya Kasai mais biso bata Kasai te biso za batu ya bandundu yango mondo bengi te pesi ko mpangi est-ce bato bandundu bataka pe kake kake qui parle ngo ba province sur qui parle sous te te be kindoke qui parle sous te kata frontière kaizalaka kaka mutu ya famille na bino mtavolio mais qui parle ata camarade na voliayo mutu ya beta voliayo e kompende ngo bakake à moins que ça rate yebra na sote kake ça va pas surtout et puis singai mutu koso et ya lisolo ozali mulai mais c'était important de la yom so ta kasa le ndengo wana na se référer abi leki na ngamba malade d'insuffisance rénale ngaba tindi kake do na sala lombango laki na kozwa leki na ngana Cape Town na zongi tena kisasa avant mabe ekota papa Fisto beta lisolo oyo expliquer batu makambu ya ba famille oyo est-ce que ba kindoki yango ya famille makambu yango mabe bako msongo na mpoisa boete pour mboka développer bidoka bosaki le malin ya ko éliminer batu siko nana so attaquer batu no yebite mama leki asaki le makambu wana te mobile na ina wana bo mabasi na après 5 ans siko yeba mbala kufa apela tolo banini to yebite to yebira biso te to tango mamutu te bon sikoyo mama leki amona rapi makambu wana abela so leki na zo na kisasa siko eloko ni ya moni asobanga oloba pona panza famille on ne sait pas talaka oto na ngona kata libota na Papa Fisto beta lisolo oyo esunga bande ko mususu yango mtoko ka lisolo oyo ya partager yango tozoluka papa wana aux États-Unis
to pe ebenda bande ko mususu matoyi discrétion yango bato mususu ba fa kumputu ba boyema ma famille bakata famille ko mwasi na bana ye mobali na bana ye pona makambu ya boye osungi famille mabe osungi te mabe bino ba famille on a kisasa isika ozalaka. Est-ce qu'il faut pas se voir avec Bino? Là, nous sommes dans l'Afrique du Sud. En fait, nous sommes dans les bandes à Mboka, à Bonga. Au contraire, bateau sous Congo va vivre mieux pour les bateaux à les bandes à Mboka. Pas on a ni boy. Et puis si passe, pas fisto, peigner bateau, pas yeba. T'as là les solo, oh, ya moulaï ya solo, mais et qu'on peut ça yo matéa. Et qu'on fout leur misu, et qu'on fout leur esprit pour les émissions, il y a éveil, il y a conscience. Ya. Ceux qui sont intéressés au thé. Partager, peut-être que vous partagez et que vous rendez comme songolo et si kamoko pakala tout ce qui awa pour la tongo alelo. Merci à Michael Josh, sponsor officiel de la chaîne Oyo. Merci à l'équipe qui nous a tenu compagnie. Je vois la réalisation, c'est Chris Larise Pelende, assisté par Winnie Larise Pelende. Merci à Claudine Larise Pelende de l'autre côté de la régie. Nous surtout voilà sous la coordination. Il y a Mamari Naomi Larise Pelende, la femme à la taille d'une tige spaghetti. Ni courbure, ni virage. Partagez, bandeko, partagez. Tokutani na poko ya lelo pour la émission Moussou. Oyo tokubete na yo. Yaya. Patron abalusi mona musala na ngulu. Abalusi mona musala ngulu. Mutakufi na Kinshasa. Ake ko bimana intérêt ya mboka na même bilama na nenga kingulu. Masoza na mukili o bandeko. Kwa début na poko ya lelo tokubete sur. Allez, portez-vous bien. Santé de faire à tous. Hein? Chap chap. Et tchara. Tika totondo mwana mboka patu oyo asali bongo compagnie ya sécurité lokola kaka bakonzi ya mboka walobaki kolingaka te ozonga na mboka maboko pamba ya yo za diaspora ofani na libanda ozonga maboko pamba. Non, nous devons créer les emplois. Tala Patu a créé compagnie munene so ki ba compagnie ya sécurité zalaka ayeko baksa moko liko ba compagnie ya sécurité wana CMS Cruche mondiale sécurité. Dans la cruche mondiale sécurité, yo moutoussana ba activité na yo, ba église, ba école, nyo soto olingi, ba sécurité à solo o bena ba vimba o soki likabozali, ba yaka intervention, na ba équipement ya haute technologie et outil bongo États-Unis d'Amérique. Donc pour contacter cruche mondiale sécurité, o yon a moins cher, ba couper sur ba service ya kitoko. Escorte au salama VIP protection na moins cher. Alors, Bobenga, cruche mondiale sécurité, ce que vous avez le numéro de bango, Bobenga, vous êtes en contact, la cruche mondiale sécurité, ceux qui vont signer contrat, beaucoup soit gratuité à jour moko félé. Comprenez? Tala, ma promotion Oyo, cruche mondiale sécurité, Asali, Pona, Bino. Voilà.